Basource mususu balobika Idriss Déby akufaki na fronte betaki masasi selon ba recherche mususu ti nanenge tozali kosola boye na Tchad kuda stabilité ezali makasi te awa na République démocratique du Congo ndenge bozali komona ba image o lelo na Djougou ba rebelle ba koti en pleine journée population ba koti zamba pasi pe mawa ezali koleka na bongo awa na territoire ya République démocratique du Congo na RDC. Willy Bakonga Wilema ministre sortant ya EPST bakangie mokolo lelo na Brazzaville na Congo esika nini azalaki kokima na 2 millions na maboko toyebite na no reprise salamité ba service ya renseignement ya République du Congo ekangie petit ozali kosola boye azana ya kosimba makuna akage asengi ba zongisa awa na Kinshasa aye babongo kosamba na babongo nyonso aliaki po gratuité awa ba enseignant baza kolela ye azali kosaka na mbongo. Vous allez aller à travers le monde ya Kolanda Kanbe News ozali chaîne abino ya liboso pesa no ba information en continu kasina lingala d'une manière professionnelle. Plaisir ezaye pa inangai kokutana bino isulelo. Ministre APST Willy Bakonga bakangie na 2 millions azali kokima à partir à Brazza akende poto bakamwe remise le président no salamité au lieu pe ko bimila en aéroport Anjili bakangi ancien ministre APST na Brazzaville et le kandenge nini bolanda ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. Ministre sortant et enseignement primaire, secondaire et technique EPST ya République démocratique du Congo akangamaki mokolo ya lobby na poko na Brazzaville na demande ya Kinshasa oyo bazali ko accuser na détournement ya ba fonds selon agence France Presse AFP. Willy Bakonga, ancien ministre et enseignement ya République démocratique du Congo, azalaki débarqué mardi soir na vol moko ya Air France oyo bande ko kende Paris. Ezalaki bongo na demande ya Kinshasa oyo a sollicité extradition na c'est-à-dire bazongisa ye awa na Kinshasa. Pour un rappel, Willy Bakonga azalaki convoqué le 16 avril eleki na parquet général près la cour de cassation pour na comparaître. D'après avocat général P officier ya ministère public près la cour de cassation Malambo Ntsuka Mambu oyo azalaki pe signataire ya mandat ya comparution oyo azalaki daté ya le 14 avril eleki Willy Bakonga esengelaki ba yoka ye na ba fait oyo bazali ko reprocher ye. Kasi avocat général a prévenu ki Willy Bakonga ke faute ya makambo mingi ekosenga na ye azala contraire conformément na loi. Na bongo nde yango e permetaki na bisoto signer présent mandat ndenge officier ya ministère public na mandat na de comparution a concluaki. Cependant Willy Bakonga akendeki ko répondre te na invitation ya justice congolaise. Pour un rappel, inspection générale ya finance a rendaki public le 18 novembre 2020 contenu ya rapport na yemoko na mission moko ya contrôle ya paye ya enseignant na Sekopé service de contrôle et de paye ya enseignant. D'après Jules Alingete Kei, inspecteur général ya finance pe chef ya service oyo azalaki face na presse objectif ya IGF ezalaki ko vérifier apparition subite ya ba nouvelle unité na ba paye na période oyo ya déclenchement ya gratuité ya enseignement primaire. D'après même source ezalaki lisusu question ya ko examiner situation ya mise en disposition ya ba fonds oyo ba tchaki na profit ya ministère ya enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Bongo résultat ya mission oyo ya contrôle Jules Alingete Kei aki ko confirmer que existence ya ba faux arrêté antidaté ya recrutement ya ba agent pe création ya ba école ya Lokuta lisusu explosion ya personnel non enseignant au détriment ya ba personnel enseignant. Pourtant bangone bazali ba principal destinataire ya gratuité ya enseignement. Rapport ya mission ya contrôle ya IGF lisusu yaki ko révéler que 62 milliards de francs congolais paient utilisation ya ba fausse facture pour na ko détourner fonds oyo ezalaki mis à disposition ya ministère ya enseignement na état congolais pour la gratuité ya enseignement. Inspection générale des finances lisusu a indiqué que
5 hauts responsables. Il y a ministère, il y a EPSP, paye quelques agents, il y a direction, il y a paye, il y a trésor. Paye, il y a ministère, il y a finance, bazali identifié comme responsable, c'est-à-dire bangonde bakabolaka et belé ya mbongo wana na tête na bango Willy Bakonga. Et c'est ngeli ko signaler pe lisusu que procès sur détournement ya ba fonds alloués na EPST, pe na ba service ya contrôle ya paye ya ba enseignant et fonga maka mokolo ya vendredi 5 mars et l'équipe na cour d'appel ya Kinshasa Gombe pe ils allaient boucler na première instance le 25 mars. Directeur général ya Sekopé Delon Kampayi pe inspecteur général ya EPST Michel Djamba bangomi balé bazalaki condamné na 20 ans de prison ferme pour na détournement ya mbongo oyo kasi na kati pe Willy Bakonga azalaki cité na yango bongo abetaki tout la mwisi ya zaza pour a échapper na justice congolaise kasi ba yebelie quand même kala mingi te bomo na Kinshasa pe akoleka liboso ya ba juge pour na kosamba na makambo nyonso oyo bazali ko reprocher état de droit et comme ya solo ndeti baje Kinshasa et l'équipe partout. Population à Kinshasa va réagir à propos. Il y a fuite de Mahomet, il y a ministre Willy Bakonga, Koliambongo ya l'état elengi, Koliambongo ya enseigner elengi kasi makila ya batata pe bana na bango basambela ka butumo ipona gratuité et kagi Willy Bakonga boy ka bango bazana micro ya Naomi Pila na Hervé Zaka. Mais eloko to luka kine yango wana ti. Pose na biso zani ni baye la Willy Bakonga akoma na Kinshasa na capitale. Ba le kise na chaîne nationale lokola ba samisaki kamere. Il faut Willy Bakonga ba samise marque wana. La gratuité ya chef de l'état pesa ka bimisaki mbongo. Ya le mbongo. Willy Bakonga il faut ba ya ba condamner double 20 ans ba condamner même 60 ans. C'est le président na service de renseignement ou Salim Salawan. Bo bakangaye. Bato besoin de mamboka ba monnaie clair. Il a montré de quoi il est un type le plus mauvais du monde. Tale mboko ke ba besoin de passe balexi besoin de passe besoin kanga suna mbongo na kati ya saki na ye. Pour ne collecter mutema mabe. Chef de l'état ali mboka ebonga bango bali bazo sango kaka simi. Chef de l'état zo le na mai na misu. Bon, comme bien, bana batanga avec gratuité. Bakonga, avec sa mutema mabe, baya na yawa, basambisa ye, biso tout moi na ye, tout na ye bien, tout confirmé ye. To pesi ba peuple congolais basa partout, basa la sécurité ko ba batumade bazo mamboka, so iba monika bango ba dénoncer. Bakangiye, basambisa ye. Oya yibagi azongisi, ubate na prison et c'est lui. Soka ya yibagi solo, basambisa ye. Kasi ako samba suta yibaki solo basongi simbongo na kesa leta obeba tabatie na prison ici terminé papa babotolo eti na chemise soki na kokende mosika na sous-vêtement basambisa na télévision bato nyonso bamona tshisekedi aza na mpasi na motema ke bana batanga développement eya bango bazozongisa kaka nsima bazotire kaka nsima lelo emonani na poisa akanisa ya pays mais va confondre batie maboko. Félicitations chef de l'état basambisa na basambisa ki vitale caméra la télévision comme ça peuple congolais mona que ya solo bambi bazali nanu basirika vraiment merci beaucoup félicitations à service ya basali baya na ye basambisa ye susi na biso yango wana po kabili akanga mundeko batango mingi non azoko kate biso tozako bloquer ye emona biso ko polele akotu bato akatisi akoma ko tuna vio bakangi félicitations na bato basali musala vraiment merci beaucoup. Asamba nano atoyoka ye asamba so yaza na présence pour le moment aza na présence d'innocence tokoki koimplike ete ke ya détourné bon asamba nano justice asa mosana ye eza dossier judiciaire justice asa mosana ye éprouvé ezopesaki baépreuve ke ye mpe atiaki maboko na mbongo yango po soki aza innocent oyo kokima te oyo koreste na ye parce que alongo ministre mais atikali nanu un citoyen congolais aza pe na cadre PPRD a contrôler liste na bango mais tant azokima donc ayebi eloko nini asalaki eloko tozosenga na gouvernement na président en tant que justice na biso ezali tozela que non mieux que non procès na eleka ta na ba média tolanda ngo biso nyonso ndenge tolandaki ya kamere tout le monde va faillir ndenge nini na défendre qu'est-ce qui a prouvé que non ya kima akende na Brazza
yango nde toluka apesa la raison wana amikimelaki nini or que gouvernement ebimi il faut que non passation ya nini ya pouvoir edeka a remise et reprise ya salité ya zokima na nde nini yango nde eloko tozela ke non soki batie procès na ye bapesa pe date edeka na tv motu nyonso asala nini atalango bandenge bakangi ye wana bakotola ye biloko na ye nyonso sikoyo ye alingi ayeba na bakende otanga na poto batanga bien balala bien balata bien balea bien ya biso batanga te baenseignant bazoboya kotangisa mpo bazofuta bango te ndenge bakangi ye bakotola ye eloko nyonso ya leta ndenge omoni bakangaki badirecteur na bainspecteur ya sekope entete ezalaki ye ayebi makambo wana me alingaki lokola kobwakela bango ber ndenge akangami eza malamu basambisa ye aza moyibi makasi asali mosala mabe na enseignement tolingi totambola na verité mboka na biso etambola tomona mpe mboka mindele ezotambola komona koki mwana tozolinga nyonso te soki oyebi kosali mabe ezala yebika bakongo eza oyo baza na nsima na ye na oyo baza na sena kuna oyo toyebi bakombo oyo bazotanga babokanga lozo barepo njili tout ça baleka na télévision baloba vérité ke tosalaki mabe peuple elimbisa biso so bakozwa sikoyo geno bakozwa na bande touche bavanda bande touche me bareplace onise biloko ya peuple bayebi basuivi pene so 50 ans so condamna so mpe bapande na stade mati bapande parce que azolobisa vi ya bande nyonso 18 ans bana bazwa ata chance lelo batanga yo ozwa mbongo olia soki ata pene capital bamete pene capital mpo bilo mosusu tomona na bagane esalama moto bamete pene capital pene capital bapande meme ata droit de l'homme akoya ne droit de l'homme akoya nsima yo mosusu tozokaka na soni pour rien moto asala mabe mpo 4 ans après azongi azoseka na mwana na maboko justice eza mosala nango. Bilan ya batak mokolo lelo mati de 12 à 20 morts na Beni tozali ko continuer kolela bandeko na biso bazali ko kufa kuna na est ba konzi esengeli basala quelques jours ba détails na reportage à Nathan Siata. Armée apesi bilan ya sika oyo ezali lisusu makasi koleka suite na batak oyo ezalaki mené mokolo ya lobi mardi 20 avril na ba milicien ya Front Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC na village Charinyara na 7 km ya sud ya ville ya Bunia na Ituri. Au total, est commis 20 morts au lieu de 12 civils oyo ezalaki initialement annoncé. P8 miliciens ndenge porte-parole ya armée na Ituri, lieutenant Gilles Ngongo a annoncé qui ba civil bazalaki tué majoritairement na ba machette P8 mususu bazalaki grièvement blessés selon ba source locale. Ba affrontement oyo opposaki armée na ba miliciens après attaque moko ezaki contre position militaire na localité ya Nyara selon porte-parole ya armée na Ituri. Mercredi oyo na tango calme ezali quand même ko régner na Chari. Armée azali ko affirmer que azali ko contrôler situation nyonso. Mais na veille plusieurs habitants ba déplacaki na Bunia en mouvement ya ba déplacement ezalaki observé toute la journée na nzela ya aéroport misusu bazali ko déplacer pona ko kende ko rejoindre site o ezali ya ba déplacer ezali situé na Kingoze pe misusu ezali na ISP ya Bunia. Ituri azali ko vivre kaka na ba violence oyo ezali ko pesa pasi po bana bazali ko banga tango nyonso pe population bazali na ba inquiétude pona ba territoire ya Djougou na Irumu oyo ezali en proie actuellement. En plus, ba milice ya FPIC, ba combattant ya Allié Démocratique Fox ADF bazali ko continuer toujours ko mener ba attaque ebele na ba village ya Irumu pe na ba village mususu ebele ya province ya Ituri. Ndenge population azali toujours ko lelake ba sala tout ba bongisa situation oyo pete ba tika ko bo bandeko na bango pamba po balingi ete ba vivre na kimia nyonso po depuis début ya année oyo bazali toujours na milelo bazali ko senga na bakonzi ya mboka particulièrement na chef de l'état a sala effort à arranger situation ya sécurité na est pour ba vivre na kimia. Kinshasa et l'équipe partout. RDC décrété le 23 avril oyo journée ya deuil national pour na président Idriss Déby oyo auti ko kufa bongo na Tchad. Bolanda détail na reportage oyo. République démocratique du Congo est décrétée en journée nationale vendredi 24 avril 2021. L'occasion est obséquiée à président tchadien
Idriss Déby oyo akufaki mardi 21 avril na front wapi akendaki koluka kozongisa kimia na nord ya mboka na ye. Un jour seulement après réélection na ye na tête ya République du Tchad, Maréchal Idriss Déby azalaki élu na 6e mandat après 30 ans de pouvoir. Ye azali remplacé na conseil militaire de transition oyo ezali conduit na moko ya bana na ye général Mahaman Idriss Déby âgé na 37 ans. Ba obsèque national ya Maréchal Idriss Déby ekosalema vendredi 24 avril na Djamena pe animation ekosalema na région natale na ye na extrême est selon communiqué o epesamaki na présidence ya Tchad. Ya koyeba ezali que histoire ya République du Tchad ezali beaucoup plus ponctuée na épisode ya ba rébellion armée o ezalaka mingi na est ya mboka na bango o wuti na Libye pe na Soudan o ezali ba pays voisins. Week-end passé, Maréchal Idriss Déby akitaki ye moko na front pona ko diriger combat kotala yango pe koluka solution na likambo etali rébellion o wumeli batango molayi o ezali koboma mingi na kati ya mboka na ye na nord ya République ya Tchad. Kasi malheureusement asikombaki na ba blessure par balle o ezwaki kuna na France selon communiqué o ezalaki officiel. Kasi mbutu ezanano sur liwa na ye ba misusu bazoloba ke azalaki assassiné na ba garde corps, ba misusu bazoloba ke abomamaki na ba rebelle. Kasi vérité sur le kambo oyo emonani nano te. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Lelo ezali journée mondiale ya créativité pe innovation, c'est-à-dire bokeli pe ko changer makabo ba détail bolanda yango na reportage oyo ya Naomi Pila. Fait pas l'innovation. Le 21 avril ezali dédié journée mondiale ya créativité pe innovation. Journée lancée en 2002, yango elzalaki reconnu officiellement il y a 2 ans dans l'Organisation des Nations Unies. Journée yango ezali na objectif ya coïnciter mutu nyonso na créativité, donc ba œuvre ya esprit pe ko libérer ba potentiel ya ko innover na bandaku na misala pe na ba activité nyonso na mokili mobimba. Na plus ya 80 pays ya mokili ONU et reconnaître l'importance de la créativité et l'innovation dans le progrès ou le mokili ezali ko accomplir au fil ya ba siècle pe ba décennie. Pe rôle ou créativité ezo jouer na kati ya réalisation ya objectif ya développement durable. Mot clé ya journée à lelo ezali l'idée folle d'aujourd'hui peut être la solution de demain. Selon ba expert na domaine oyo, ingrédient essentiel na émergence pe solution créative et innovatrice na défi ya ba société, ezali attitude ya ouverture na égard ya ba nouveauté, pe kozala favorable na ba recherche ya ba idée. Mingi penza esengeli ko concevoir environnement propice o ezali ko encourager créativité pe esengeli mutu nyonso a éliminer o ezali ko freiner créativité pe innovation. Kolongola ba doute ba sentiment d'incompétence o ezalaka mingi nuisible na ba idée ya sika. Ya pas ezali que na ba pays africain mingi na RDC créativité pe innovation ezalaka ni encourager ni accompagner mingi tolingaka ko copier kaka o euti libanda to pe o tokuta déjà. Même ba diplômé ya ba université na RDC bazalaka na esprit ya créativité te, alors que sans créativité pe innovation tokoki ko progresser te. Lelo soki toza ko salela ba téléphone portable, ba voiture et même bampoule eza pour batu moko ba fandaka ba innovaka Lelo ekoma utile na monde entier. To note ke mutu nyonso azali na potentiel ya ko innover, kasi mingi tozalaka na ba doute pe impatience yango tozwaka ba résultat ya malonga te. Na cadre ya journée à lelo tokosenga na bakonzi elongo na ba scientifique congolais ba encourager créativité pe innovation, surtout na ngambo ya jeunesse congolaise. Tozela kaka mayele euta libanda te, tokoki pe ko exploiter ba intelligence locale wana ezali toli topesi. Que vive le 21 avril, que vive la créativité et l'innovation pour ceux qui en goté. Mais tozali nanu na époque ya la pierre taillée. Imaginez Kinshasa et l'équipe partout.
Kindoki politique bonzambe bitambola tambola. Wana ezali ba émission ya KNB News chaîne na bino ya liboso o epesa bino ba information en continu. Pe na lingala obiso nyonso toyokaka ba congolais nyonso bazali na plaisir ya kolandaka makambo ezali koleka na mboka na bango. Branché na KNB News, s'abonner na chaîne YouTube pe okozangaka eloko te kolanda nyonso. Bango bayaki na confiance puisque tango to discuter na bango to lobi au moni président azali na deux alternatives: dissolution ou requalification ya parlement, la majorité parlementaire, ou dissolution de l'Assemblée nationale. Beaucoup choisir ni ba vient bino wana balingi ba dissoudre ngo puisque bango bazana mbongo bino sala musana note tout ça la ni ils ont adhéré. Peut-être ba kei ko engagé bango na président, il y avait aucun engagement écrit ba kende ki pour mbongo te. Non, tous a accompagner président pour tout ça la musala mboka iboko ndenge bango tozala ki kuna na cash na FCC et il nous dirigeait ezala ki malamu te parce que cash na FCC ezala ki ba congé ba parti hein INT IDPS Kabundu na ba to peut perdre dans ba parti na ndi ba yaki ko cause tango ba moni dynamique o ya 280 députés et s'éloigner na bango balandi lisusu plus bango bazalaki ayokanaki ke eske tozokende awa tozokende moto boye akozala président ya assemblée boye à la fin tango bango baye ba crocodile baye ba changer d'office. Oh non, ce n'est pas moto bango balobaki non moto yo mboso signaki pétition te bati président ya assemblée. Et qui a fait ça? Omoni sika bwana ngunu bezali. So lelo likamba mbongo. Te. Ezali ba député ba osenga. Bazo senga mbongo te. Ba député même ce soir hier soir lobina pourquoi? Dans la solo na bango ba député Équateur baleki danga wana. Ba bisika ino biso za makamba mbongo te. Tolingi toyeba ndenge nini schéma na biso ebebaki mboso akomaki président ya Assemblée nationale. Parce que biso toyokalaki malamu. Isa makamba mbongo te. Na ozone on a dit na fani pena na leli lopena la parole de l'aigle des aigles comme na pango pongo ko sakanati donc lelo donc biloko pongo za donc na lié biloko pongo yende pena nzamba sungaki na ministère ya révérend Yves Kalombo qui m'a consacré pour la deuxième fois. Les gens quoi David d'ailleurs il est onction roi et prophète. Donc là aussi il fallait qu'il reconnaisse mon ministère devant l'église parce que nous avons travaillé là-bas dans les coulisses, dans les visions, révélations, tout ça, et j'ai été consacré par le révérend Yves Kalombo. Il salue tout l'assemblée Logos Tabernacle et après là j'ai eu un parcours. J'ai travaillé aussi à Philadelphie chez le révérend Roland Dallot, que je salue en passant. Nous avons été parmi la première édition, il y a révérend les héros. Oui. Nous on dormait au beau vent, au bureau du révérend, dans les garages, en même le sol. Je l'ai dit aujourd'hui, peut-être les gens qui vont suivre vont reconnaître ça. Nous étions dans cette classe, il y avait un groupe qui est venu de Mangembo, j'ai salué le révérend SP, il y a un groupe d'intercession qui est venu de Mangembo, et nous, des Philadelphie, on a fait fusion pour préparer cette première édition-là, qui était au centenaire. Au centenaire. Au centenaire. Il y a centenaire, esplanade de centenaire. Oui. Centenaire ou cinquantenaire? C'est centenaire. Centenaire, voilà. C'est là où étaient ces assises-là. Maintenant, nous étions là. Nous, c'est nous qui avons fait les services d'intercession pendant toutes ces assises-là. Ah bon. J'ai travaillé là-bas, j'étais dans les départements d'évangélisation et de l'intercession. Mais comme Dieu parle,
le salut est individuel pour nous les gentils. Excusez-moi, je suis en train de parler. Je ne suis pas prophète des nations, je suis prophète Éphésiens 4 dans l'église locale. Parce que chez nous les gentils, Dieu traite avec les individus. Okay. Donc, le cause de la prophète nationale, pour vous la prophète nationale, il faut la loi qui manque au Koufa. Alors, on fait un prophète national, il y a Bisso. Ils ont qui manque. Non, ils ont qui manque. Pour participer à l'indépendance. Donc on a des prophètes dans l'assemblée locale. Éphésiens 4 dans l'assemblée locale. C'est ça notre place. Laissez-moi précision. Donc Nzambe a Koutani na Paul a Sololi na ye. Nzambe Sololi na ye. Bafia ya Kinshasa soni te badefana ka milamba misusu bakoma ko defana na ba plante nga kutu na mona misusu badefana ka na ba sous-vêtements soni pasi pe mawa to s'intéresser na ba oyo bakota mudungu pour un reportage ya Hervé Zaka na Naomi Mpila. Complexe bilulela pe kolinga ko se faire voir ya bafia ya Kinshasa et comment comme ma bango na ba pratique moko déshonorant okokuta fille o ya salaka te parfois étudiante pe abimi na famille o bazali ko bunda pona ko survivre kasi ye moto pona ko se faire voir kaka okuta ye na ba téléphone ya minene ba smartphone ya minene ya cher et même plus loin au nom de Matuvi ba fille à Kinshasa ba koma ko defana bilamba pona ko paraître kaka motuna etunami est-ce que ça normal ba fille ba defana kabilamba ba perruque et voire même ba sous-vêtements. En tout cas, comportement est bien parce que convenez Zali pour peut-être moutoana sur peut-être azana bien envoûtement bien affection mon bopo bilamande to la tango boy to transpiraka kozomona tant to se transpirer donc on y a ce zalo ka affection ba microbe ni a ce zalo na nzota mutu petika la lamba. Donc, les adintés que je la malayo, il y a ça ou bien relate dans les appels propreté, comportement les hommes vraiment. Selon moi, la conséquence c'est belé parce que tout d'abord qu'on défait lamba camarade, donc ils ont bien été parce que lamba n'est zana et lamba za vie à mou, les anges en bout. Bah on baby ça à travers les lamba là yo. Au moins qu'on relate lamba de konayo, soit c'est lamba ba kabelio. Mais lamba au défait na wana vraiment ils ont bien été. Comme consonne à quoi pesa donc batika au défend bilamba faut que jamais me bilambe belé te là taka ozana au soignon que ça la propre ça la bien au repassant au lâche qui na place que au défend la bilamba quoi attraper ba maladie c'est pas bien Eric pesa bien te cause ba maladie ba tendance donc ceux qui camarades wana za ba fili yo pe okoyi ko attraper quand à travers ba échange ba perruque wana ba comportement ya baso ba defa elamba soit ba plante ba conséquence na ngozali ya mabe parce que ozo elamba o defa elamba muninga muninga na so passer pe so kaza na mal aza par exemple na basili na ye moni ke na basili nda ko basili bilamba pe ezali ozo lati elamba muninga bonzo muninga za na basili na ye yipo ke na basili nda ko tabeli basili nda so ba ko za pe na bintse ko na ndako na bango to ba batu so na ndako na bango bintse ko koma chronique bazana binteko pa na bango do mo pe na famille mo baza na vivre na ndako mo binteko donc ya ne parlons plus do mo na pe na mire se comment makila ba binteko bazo bota ba mire mo mo koso to lati la mo tamlo be kinseko so tango yo defengi la manga yo zo na binteko ati so tango okay no pa na bino kinseko ata ekusu pa na bino ke yo bota do izama la mutepo na ko deba surtout basi ko defaka ba biloko wana ezatina te de fois ko bunda parce que ba bilamba tina ba 3000 fois ko zelamba ba 2000 surtout ba chéri vraiment de moi ça OK la tine lamba moi so teka tine lamba OK la te parce que ba 2000 fois ba 3000 fois ça facile pour na basi so tata mobali te maman ko pesa yo bon ba conséquence ya ka ezaki muto ozozo eloko na ye ebe état d'âme na été muso ba ba ndoki muso ya magicien okozo eloko wana memilo ba kambo ebele nzoto soit ozoita etanto lamba mutu ozotia nzoto na yo ebemelo ba complication nzoto comme so bimi belom se bimi na kasa nzoto de la conséquence comme c'est belé bon comme conseil na ki pesa kala ba romona belom so qui très difficile pour nous mais pour le moment
monde comme on a moi muke autre comment kozwa oyebi ko s'organiser moi dit fond na bomba na so moi periki na so moi la malanga boy pour eza soute ke kanela ko defa ba pour le moment comme ça so bongote. Jeune fille à Kinshasa yeba que contentement ezali moko ya ba valeur oyo etongaka moto kasi biluela e komemaka yo na liwa mokolo mosusu mindima ndenge ozali kasi zala na ba ambition ba rêve pe ba objectif travailler makasi okomona que avenir ekozala meilleur tika ko paraître oyo ozali te tika pe koluka facilité po likolo ya facilité ba misusu bakenda kolinga batata na bango oyo ezali malédiction selon la Bible. Travailler dur pe mi pesa valeur. Pour moi si azali ekelamu oyo abotaka mwana akolisaka pe yende apesaka éducation donc ozali na motuya pe na valeur mi pesa yango. Elamba perik pe lipapa ezalaka personnel okoki kozwa malade ba infection et même ba esprit ya mabe likolo ya kodefa o ezali ya yote salangele yebela sala musala na yo polobi ekoleka lelo donc zala yo Kinshasa et l'équipe partout. Tobina suka édition lelo merci pour la fidélité na bino na caméra oyo en face ezalaki bongo Hervé Zaka côté au double poumon Timothée Kayembe kuna na régie nazalaki assisté na Naomi Pila pe boyebake édition zaki supervisé na Nathan Siata équipe complète zali ko sala musala makasi pour bozwa ba information en continu kasi na ndenge ya ba professionnel awa musala ndenge kaka ezalaka ndenge salama ndenge mundela salelango kasi biso nyonso to sala kango na lingala plaisir zaki makasi kokutana bino nde to mona lobby Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino